Bonjour, bonsoir, ça dépend l'heure à laquelle vous allez suivre la vôtre, la championne m'a dit qui n'a donné quand on était là, que ma fumbe, katina masolo ya jeunesse, ngana lobby, autre ya mama mobile ya kimi, dépense ya salon, andimi na système ya kovo libengele, j'ai dit, masolo ya jeunesse. Patoto ya Congo boyo kalisolo vraiment, il y a beaucoup d'abonnés, nous sommes na TV. Partout dans le monde, ici, vous allez vraiment bisous, bisous, bisous. Yozo attend, il y a qu'à partager. Sangwa Dikina TV, yozo attend, il y a qu'à aimer, il y a qu'à partager, il y a qu'à commenter de temps en temps. Vraiment, Zamena Lola, à Pambola yo. C'est juste votre façon de me soutenir, c'est juste votre façon de me donner une coup de pouce. Donc voilà, vraiment, je suis reconnaissante de vous avoir comme mes abonnés. Partout au Congo, naye na lisolo toza na mini-série na biso kuna na ndako na Dekina TV. Mini-série on est intitulé Mon enfance ou bien ma jeunesse. Donc vraiment na bamboko to fandi ezala souvent soki mutu asali crime moko balinga ba comprendre eloko nini poussé à sala ya sali wana eloko nini poussé à réagir lolingi wana souvent bakotaka mingi na fonce po batala historique ya mutu kina comment il était comment dans son enfance, comment il vivait. Donc, c'était un peu comment. Voilà, ko faire comprendre à Bango, ba comprendre ndeni mutakoye ko agir de la sorte. Yango anga na bikina TV pe na lobikete des fois ba enfance na biso et affectera biso négativement ou positivement. Donc ceux qui au vivant qui enfance moka malamu, oza na mille de chance pe ozala heureux aussi malgré ba koko so mais et ko soulager yo. Mais bato ba vivant vraiment enfance moka mère bazo koka vraiment ko s'en sortir te ba mauvais souvenir et ça la kiake ezolanda bango comme lokola moi et lilingi quoi donc ezokoka kotika bango te soko lingo landa histoire ya nini ya bomwana na ngai ou mon enfance kende na Dekina TV okomona quand même quelques histoires ya mon enfance po ebana kolanda eza ndeko mobali nda pesinga lisolo alobi mama nalandaki histoire ya mon enfance ya ndeko mwaso ya betaki wana vraiment nga pe na ye ko témoigner histoire na ngai vraiment naza garçon moko naza mobali moko trop brutal nafandaki déjà na mwasi na kota ba garde à vie bakatelanga juste kaka ezalaki kaka ba amende et puis ba travaux publics wana nde nasala yango mwa mingi na ndenga kolobaki ngai na bomwana na biso bande komona nde papa na biso ande kobeta mama na biso à tel point qu'il aime souvent lipote kolongwa bilamba kuna donc papa na biso vraiment ande kobeta mama na biso za bana oyo au fur et à mesure tozokolo mona mama koya kimi na chambre na biso ya bana donc papa kolandela msusu des fois à moitié ni donc to vivre biloko wana mwa mingi nos parents donc c'était des catastrophes au moins na ba quartier au babi que notre papa na maman na babundaka ezalaki papa na biso na maman na biso donc boko fa na ka bona moyu bete na butu nyonso mama ko loba insanité papa ko beta mama ko beta lem suli pute zo kwe ya maman ya boti boko ko mona nkaka na ba dessin na ye lem su na jipon so lem se sabonga make mais soki ke bitumbe bandeli na chambre kuna boko mona ye donc porter des libanda na sous-vêtements donc bino bana na bokoti bozo kabola vraiment ezali à fonce na ngai na bandeko na ngai to vivant ndenge wana na komona biloko wana de temps en temps tango na koli malheureusement aussi na bana qui ont déjà na ba copine nga azaki mobali na beta mais ezali na baso balinga mibali ba beta bango copine nga moko na umelaka na trop pourquoi parce que elle aussi ça lui faisait du bien donc ce mobali a beta ende alingaka ndenge wana mko musupe se bofandi lem susu 2 semaines na no beti ta oluka ka sale loko moko boye abeta yo e bande ko sale malamu sale que vraiment to vivaki longtemps to vivaki ensemble ba 3 ans et demi tinde na yako ya na poto na kuta ina fio ya liboso vraiment ngai donc pour corriger moi s'il faut betailler pour moi ça yo il faut betailler donc ezai loko moko etikala na mutu na ngai vraiment asengi nga mesabila champion na merci pourquoi parce que des fois ba agissement na biso
toyebaka te eutaka wapi tobosanaka le mosuki eza likambo ya bomwana nde esalaki tosalaka makambo ya boye. Vraiment naza abonné ya Likina TV ntango nalandi histoire ya mama wana ya mwasi abetaki ke ndenge papa leki na ye, donc mobali ya mama leki na ye abiza na ye depuis bomwana yango nde esalaki ajuisaka lisusu te même ntina libala na ye. Vraiment moi aussi je me suis rappelé que non baréaction na nga mingi ezalaki ndenge na nde komona papa na nga kobeta mama na ngai ndenge mpe na nde kosala nini na recopia yango tina komi mukolo na betaka mwasi na ngai ya ndako ezaka poasa mwasi malamu yango wana nayebi te mais nzambe asunga kaka nga kuna benge na se na biya kotala makamfi aza koloba bomwana batoto ya Congo des fois to négligaka bomwana mingi mais ça a beaucoup à faire. Ça joue beaucoup dans nos vies. Ngai to nakenda kin, je nazalaka tellement curieuse. Des fois na linga koyeba, bakuluna. Mbana balobaka na bango na kuluna. Mais pourquoi tu fais ça? Comment tu peux avoir le courage de retenir machette et puis voilà un père oh c'est ngande nazawa. Bale ko beta ngana bomwana na ngaba opakola nga pilipili partout. Atozolela ndenge nini mutako ya kolongolo esika na zate bako chao na moi batie opilipili na misu na ba partie intime nzoto mobimba lelo leliti mutako ya kolongolo esika na zate biye moko lali wana abia biloko wana ndelo kwa ba parents pe bakufa ngata na koli ata na obambo lichette wana kulune abata na obambo lichette tango mutu asenga pardon bi énerva ngai. Pourquoi? Quand lui aussi demandait pardon, quand lui demandait aux gens de l'aider, il n'y avait personne qui était là pour lui. Vous voyez un peu? Oui, tu condamné, mais derrière chaque acte, il y a l'envoûtement. Mais avant l'envoûtement, il y a souvent à vivre des salariés comme un caractère. Imagine-toi un peu 100 fois, vous voyez un peu? Donc c'est ça. Bon, moi, on a biso affecté biso sans to se rendre compte. Abi oui. Moi, so to fandi na ezaka poza moi si malamu. Soki akoyi ko témoigner ko yebisa yo ngai na lobaka moko na monoko mibale déjà mbata misato ku. Des fois na lingo sala ngote. Des fois na lingo sala ngote. Moi si nango ya liboso, moi so to fandaka na ye to kabwana pourquoi. Azala na zemi. Na yebi quand même que moi c'est sûr que ça na zemi hormone. Pourquoi? Parce que je suis intellectuel. Na zape muto na tangi la championne. Na yebi que moi c'est na zemi comportement ko changer et tout mais na sala rendre na maîtrise était. Moi na moi ça na comment koloba na c'était toi un peu je vais pas t'écouter. Azo continuer koloba. Moi ça zala ki na zemi. Na beta moi na moi si wana ke ngai moko na comment ko banga. Moi na batala ko kufa. Pourquoi? Parce que makila azalaki na se nazoyi bate makila ezobima wapi j'étais obligé à kosani ya kobenga ba pompier quand na benga ba pompier ya komona kizaki na kaya nini o ya agression nde bakanga kingai nde pesala ki mwana mwasi wana azonga lisute mama na lobi na boy ko perdre ko kabwana to kabwana yango wana malgré na sala ki punition na ngai za eloko ifalaki na tika na lapa mais moi surtout fandi na la championne même matin na lingite nga pona corriger moi si soka sali ma be fois sur moi mbata là je me sens bien fois sur moi mbata donc koto wana nazana maîtrise yango tango ekoloba lisola bo mwana na ngai enfance na ngai na bengi pona pesa au témoignage na ngai des fois j'aime pas taper ma femme des fois je sais pas mais eza eloko moko boye pusaka ngai donc il faut kaka azwa moko soki siko yepa za na maîtrise te na kolambisa makofi et heureusement que moi sina ngai yeba ngai mais vraiment na obondela nzambe oui papa obondela nzambe mais il y a la part de Dieu il y a la part de l'homme. Premièrement il faut d'abord commencer à prendre une décision qui non moi à partir d'aujourd'hui na kobeta biso moi sina ngai te. Pourquoi? C'est vrai eza enfance na yo yango de sali oyo ozala enfance ezala lokwa forme voilà. Eza forme eloko mai ezwaka forme esika batie yango soko tie mai na bassin et oza forme bassin otie mai na bidon oza forme bidon otie mai na seau et oza forme ya seau otie mai na vase et oza forme ya vase. On n'en disconvient pas mon frère mais il y a la part de Dieu il y a la part de l'homme aussi. OK donc Dieu est là
Si tu es juste disposé, il est là pour t'aider. Il est là pour te guérir. Mais toi-même, d'abord, il faut faire un pas. Un pas de faire quoi? De décider de ne plus faire quoi? Agresser ta femme ou taper ta femme. Quelle que soit la situation où ils ont dit, si on moni leke, lo salanini, bima. Pourquoi? Parce que comme ça, on bête un si comme et comme un cabo meurtre et comme la prison à vie. Tu vois un peu? Je n'en dis qu'on vient pas. Il y a un la championne à Bikina TV hier pour te discuter bah moi na ya bateau. Souvent au monde moi si à se comporter à se comporter kana o yebite loko ni les autres pousser à ça la ndingi wana. So ko bien fouiller na moi na ye okomona. Okomona ki ya quand même moi ben 10 moi ba sekel wana etikala e uta na moi na pourquoi moi les ala ka fondation ya mutu. Okoza na fondation ma be mais tango ko li obikete na changer fondation na bâtir on a parole ya Nzambe lo banzambe lo binini na linga moi si na ngai. OK? Donc comme tu aimes ta femme, tu peux pas te taper toi-même. Pourquoi moi sinon ça y est 1 plus 1 is 1. OK? Donc tout ça la nini na bâtir fondation na ngai et l'on va mauvais souvenir, souvenir là où je voyais mon père battre ma mère, maintenant je vais faire quoi? Je vais construire ma vie avec la parole de Dieu. Sinon mon frère, dès qu'à moi c'est le bosso, au bêta qui est à tel point que yo moko bangi kutu ki a kufa un problème. Oko ya kofungo la porte mukolo mususu. Liwe kota na nzela ka ya ko beta no ya ko mimangambo pamba. Je comprends. Moi vraiment je te comprends que bon moi na biso des fois et jouer un rôle mingi na vie na biso. Pourquoi? Parce que c'est la fondation, hein? Koko les a dans cas élévation. Mais bon moi na ce qu'on a vécu dans l'enfance et tout et ça ni ça ka fondation. OK? Donc pour le monde que muto bande ko linga bitumba ce qui a comme une nouvelle créature il risque aussi au monde ba papa mais ba fait ba bunda ba longola bani. Ceux qui peuvent vérifier malama ceux qui vie wana muta be yoma et uta depuis au moins. Donc pour que moi je te comprends et je compatis avec toi et je prie les bons dieux de faire quoi? De te guérir. Mais ça se limite pas seulement là. Pourquoi? Parce qu'il y a la part de Dieu, il y a la part de l'homme aussi. Toi aussi, il faut faire de ton mieux, de faire quoi? Il y a kolongwa katne lokoana. Ko boye lokoana. Ça donc certain papa. Nanda autant obeta moi sinon ba futa ko lote. So ko lingi pendo ba na ko gagner quelque chose na makofi obeta ba kelo se komisa na nini box. Je crois que Mark Tyson a pris le kabuto abundana. Tu vas tu es mieux placé. Pourquoi? Parce que moi ça non être faible. Tu vois quand même qu'elle ne peut pas faire face avec toi. Quand on se bêta, donc ils n'ont pas de risque pour rien, mon frère. Vraiment, merci pour la solo nayo. Ton enfance, tu voyais ton père battre ta mère. Il y a un des salas qui pose à la haut, mais Nzambe na mawa. Aïe, bana ko ça ali ko guérir, ba play wana, a effacer ba mauvais souvenir wana nyonso. O e rappela ka yo bo mwana na yo na ndenge ya mabe. Vraiment bana kati na masolo ya Jonas. Soko lingi la championne à beta les solo na yo ya mon enfance ou bien ma jeunesse, appelle-moi ou bien numéro ils ont circulé ou ils affiché wana au tika audio otiki audio ba nga osoko lobi kombo obina tanga kombo na otanga so bina tanga te na kotanga pete. Donc juste photo sala nini to meka ko partager l'expérience ya vie na biso ya bomwana na biso quand même ba partenaire na biso ba meka ko comprendre ce qui mobile na nga ya finga kango beta sala boy eza pona boy ce qui moi si na nga azala ndenga zana eza pona boy. Vraiment na lingi bino ya mingi ba toto ya Congo ba abonné à Dikina TV bino nyo soza liko tala ngai ceux qui non s'abonner na Dikina TV te ya kananda kuna ngai o mona ngai donc ozala na choix ko sala ba vidéo oyo ko linga ko tala vraiment bo aimer bo partager et puis bo s'abonner wana to kutani mbala sima na masolo mususa kafu 4 na masolo ya Jonas. Masolo ya Jonas je dis autrement mobile oyo akimi dépense à salon aponi système ya kove libengele système ya mokokoli to kutani mbala sima bye bye.